Bonjour, bandeko nyonso bolandaka chaîne na bino Mimi Selunga mwana batu ya Nzambe toye. Mwana batu ya Nzamba ye, ka ndenga loba soki mwana batu ya Nzamba ye, batu sepelaka, so sepeli te tali yo, po mwana batu ya Nzambe aye. Yesu pe tango ayaki, ebele basepelaki, ebele pe basepelaki te, ya onto mwana na suka, nango film echangeaki, baluselaki Yesu makambo, donc babomi ye, babaki ye nekulusu, ye komoto malamu asali na eloko te, babetaki ye, babomaki ye, basalaki ye mabe bongo ngai ya bato mwana siko leki ya Yesu. O na botami na nzoto ya mwasi pe mobali na nzela ya lisumu, ye kuta saki lisumu te, balingaki ye te. Bongo Mimi Selunga abotami na nzoto ya mwasi pe mobali na nzela ya lisumu. Eske mutu nyonso kolinga Mimi Selunga? Non, ndeko na ngai. Yo mutu linga balinga yo, yebaki mutu nyonso kolingo te o. Donc wana eza sujet na biso te meto ye katan to pesaka bambote, donc to yaka na lolenge na biso Mimi Selunga mwana bato ya Nzambe. Bandeko na nga mingi akolobeza te lelo vraiment na ye ka na lombango nazo lika na ngai. Na ye na lombango fuma parce que nazo bima kala mingi te natambusa bana ndenge ezalaka kaka. Na ye ka koyebisa bandeko en tout cas YouTube babone na nga na nyonso bambote na bino nyonso o nanu bosabone pete na Mimi Selunga television bosabone to ke malembe tiye moko Nzamba kolinga kaka esika azomema biso tozokene malembe bandeko epesi pasi pe mawa toye koloba kaka moto ezopela na kati ya YouTube ekomi na motema mabe moko YouTube ekomi deja ezaka motema mabe ya biso bato po mutu aza mabe makasi oko imagine te motema ya mutu mage tozoloba komba Nzambe mage tozotanga komba Nzambe lokola eloko mususu lokola lipa otoliaka chaque jour po nayebi te so eza na mutu aza na ekila lipa nayebi te nayebi ke biso toliaka mapa mususu olia lipa eza na levi te mususu eza na misuni te meto liaka mapa o paliaka mapa te baza mukie donc biso nyonso toliaka mapa do tokomisi komba Yesu lokola lipa na munoko. Mais pona kosalela Nzamba ngo lolenge tozosalela ye vraiment ezopesa malamu te ezosimba te ezopesa pasi na bato basambelaka te bakomi voir même koseka biso bato oyo soi-disant tolobaka toza ba chrétien tosambelaka tolingi Nzambe toza boye dona ye moko Nzambe komi kopesa Nzambe pasi ba comportement na biso etake bana na ye ekomi kopesa Nzambe na biso pasi. Bandeko YouTube elelisi majabu elelisi ndeko na biso Sandra la Grande la Grande TV soki bobeti Sandra la Grande TV bokomona na kotela bino ba extrait moko awa boyoka ye moko nenga azolela ndeko mwasi epesi pasi pe mawa vraiment epesi pasi etake babiso oyo bana bato ya Nzambe tozanga haine tozanga zino tozanga jalousie toza naturel donc nde Nzambe asalelinga pona nini te na lela na muninga oyo azolela to partageaka pasi na baninga oyo baza na bapasi kaka ndenge Bible elobi na biso kende na ndako ya ebembe soki pe muninga aza na pasi konsolo ye donc ndeko Sandra aza na ebembe te aza te ke mutu akufi me oyo ekufi eza chaîne na ye oyo asali na pasi mingi oyo asali na kolela toyebi nde tolandaka babone mutu musukutu bandeko ndeko no moko alingi ata kosabone na chaîne na yo te bato bayebi o balingi kosabone na chaîne na yo te po bazomona kaka YouTube ezofuta YouTube boye bandeko nanga siko imagine ndenge moko tolandaka babone okotinda ba lien mutu pa lien asabone te otindeli mutata di lien atali yango ta fongola kango kuto te ndeko na biso Sandra afongola kisha na ye na bite so il faut ba 2 ans déjà yango yobe inane na ndambu en tout cas chaîne eza eko évoluer kitoko makasi eza eko kende bien vraiment eza eko kende bien akomaki na 4000 abonnés na ye bandeko na ngai kaka ndenge tozosalela ba YouTube oyo bandeko ye alobi asala ataki pe biloko ya majabu te ataki pe ba video ya majabu te ezake ndeko moko bazali kosala na ye pare explication ya bien bokozwa ngo epai na ye moko soki bobeti kaka Sandra la Grande TV bokozwa ba information epai na ye chaîne oyo ya Sandra la Grande eza ya sika mais chaîne mususu ye asala azaki na chaîne na ye
ya chaîne na ekombo na ezaki La Grande TV. La Grande TV yango ekangami ezaki na 4000 abonnés. Mama ebemba babone Yesu ebembe ya babone nde pasi na motema oyebi ebemba abone so akufi ata abone moko alongwe na chaîne eza okolo ozolela 1000 personnes po abone nde makambo. YouTube oyo ya kimama tokoti abone nde makambo babone bandeko bosabonaka eza nango biloko etikalaka na mokili. Yo mto linko sabone na chaîne ya Mimi Selunga te pozo mona ke Mimi Selunga kota YouTube misusu kande na oloba nango bozo pese kanda musuka nde na sabe mission ezo pese kanda nde na kota ka YouTube e pese kanda ya yo bongo nanga kanda no na nani kanda no ya nina sali yo nini na sala apeni na YouTube e ko pesa mtu kanda foza ka motema mabi. Apa saba ndeko nanga tokoti na YouTube oyo ezake tozo pesa implice nga Mimi Selunga na lobango na koti YouTube po na mbongo te na yeba ki pete ke na YouTube nde bafutaka bato me na kota YouTube po na pesa implice soki bato bazo sala banganga kutu bazana kati ya YouTube bazo teya bato bazo bakisi bongo kombe biso bana na Nzambe toza limité te bana na Nzambe tokoteya na balabala tokoteya partout dans le monde sika motema elingi te ko évangéliser nga Mimi Selunga na poni nzela YouTube na ya ko évangéliser kombo ya Nzambe na ndenge na mateya pete na ba conseil na ba histoire vrai o tozo yoka bazo betela biso ekoki pe ko lendisa mutu moko tozo lendisa pe mabota bato ebele pe bazo ya pe mama Mimi lisolo beta ki vraiment na zui moi implice ezo sala ka ba bien makasi bandeko nanga yosko koyinanga po na kota YouTube na ndene na sala onini eza malamu te bandeko. Donc tozo zwa ba makambo mo boye o msusu eza nango bongo te na sensi wana. Donc na sensi ngala ngaka na expliquer YouTube tozo kota bandeko mutu na mutayibi nini azo kota na YouTube nini azo ya kosala na YouTube na ye babiso toyaka pona ko exhorter tozo loba makambo oyo ke na église pe pasteur azoteya oyoki biso pe toye awa pe tomeki pe mwa moke pe toteyi pe oyo tokoka pe koteya botika koyina biso botika kozape biso ke soko moni Mimi Selunga tindelo ta msusu lien tokoma kutu voir même kobanga kotinda même balien neti ngana koma obanga kotinda balien po mutu msumo na fingi yo na motema eza kitoko te bo ede bandeko eza musala eza passion ndeti ngai na kota YouTube oyo eza posa ya motema nanga na sepela na YouTube pona nini na lingaka na kokola nanga na ngena za la journaliste tellement na za monoko ipasuka monoko elobaka mingi na lingaka na za la journaliste donc ba moyen ba boti ekoka kite yango wana to kota na ba detail te yango wana na komaki na point nanga te akolanda cours nanga o motema elingaka YouTube eko fongola biso opportunité po fongola teva yo moko eza lipa te eza kwanga te me YouTube afongo aye kozwa ide moko ateli batu TV osali TV na yo zoloba nde to eko kota ba YouTube to ye kokota ba YouTube lelo to na kimama tozoloba tozoteya ndeka to banda koteya na bato te na beglise na baninde ba passer bazoteya biso pe toza kopesa implice to aka na buzoba te soki buzoba kutu yinanga me soki buzoba te po anino portenga mete totika kimotema mabe bandeko siko kimotema mabe to ekolobela lelo eza susi ya basel na Nzambe bele o bazobenga mabiso ba o tozobenga maswadi za basel na Nzambe bana na Nzambe to bongola mitema to linga Nzambe bandeko nanga ndeko na biso azolela mutu alelisi ye eza batu oyo basambelaka eza bato bazoteya biso na ba réseaux sociaux bande bango nde balelisi bango majabu ekangisi chaîne ya ndeko na biso majabu nde ekangisi chaîne ya ndeko na biso bandeko pona nini soki elo mo esalamaki wana me ya lobaki ba video do ezaka elo yana bike bolanda na chaîne na ye boko boto ede ndeko azolela tolinganaka na tango ya pasi te tango moninga akufi deja nde oye kolakisa maya misu na yo oye kolakisa ke mawa non nga Mimi Selunga na za motema mabete na koye ko se vante te me na za motema mabete na za na molimo ya solidarité ko sala video oyo na mutu mususa mokila olobaki aye ko fula na eko fula ndeko meme na fuli eza pe mabete eza nyonso tokuta na mokili tokotika yango na mokili ndeko na biso azolela bakangi chaîne na chaîne eza ya sika za na 600 quelques abonnés na ko 6000 abonnés te bandeko nanga eza pasi mutu asala eloko ne na pasi
akomi na ta moko boye baye bakangi yango mpo na eloko moko boye bakokai mpe koloba ke tolimbisi. Tozosambela mpo na nini? Tozosambela mpo na nini? Bino mo bozoteya biso bolimbisa mabe na mabe, bolimbisa bongo mpo na eloko ya mokili oyo kaka mpona obeswa diza moto azwaki eloko ya majabu, bokutaki eloko boye majabu yango siko bandeko na nga boexplike biso na papa Mike, boexplike biso majabu yango na bamateya ya paster a Toms ekozala nga Mimi Selunga boye namoni mateya tomonaka bamateya na bino ezalaka bien, banzembo na bino bokanga bobloka nyonso, bobloka biloko nyonso, bokanga banzembo nyonso, bande papa bapapa bamama bokanga toboyi te bino mpe kosala badepanse mpona kobimisa banini me Bible elobi bozwi ya ofele bino mpe bopesa ofele. Tozozwa yango te ntango mosusu mpo na mbongo me ntango mosusu mpe mateya wana ekoyi mpe kokutama mpe tozwi yango mpe totiango na bashene na biso ya mike mpe mutu mpe atali mpe ntango mosusu atalaki atomsi te, ntango mosusu atali ya Mike te atali mpe mpa na biso amoni yango eza ke me bino ekomi likambo ya mbongo, ekomi likambo ya mbongo na kati ya YouTube oyo bokomisango likambo ya mbongo. Bokomi kokangisa bashene ya bato poni bakutaki mateya ya Toms, poni bakutaki nzembo ya Toms, poni bakutaki eloko ya Mike Kalambai, eloko ya baser mosusu. Bandeko toboyi te soki boboyi me bopesa ta mutu chance soki bakomeli bino boloba take problème te tolimbisi me bolongola biloko bota lisu te me kokanga sheni ya mutu eza pasi. Bino soki bomonaka pasi ya babone te paske bino dia boza batu boyebana, boza deja batu boyebana, bosala bakombo totala bino o pe basala ke boyebana ezaka biso ka bana nzambo totala bino pe totalaka bino nde totombola bino po ani bino bolingi kotombola pe batu te oyo balelo baye na banini wana baza na bashene ya mike. Boza mitema mabe papa, boza mitema mabe eza malamu te. Makambo ya nzambe soki ya bata mokili kutu tozomona bandeko mosusu ndenge ye moko la grande alobi fali kutu amona eloko na ye ateka ke soki ozwaki eloko na ye alobi bakomika droit d'auteur YouTube ndako kata mbongo na ye kuna. Me bino basali na nzambe mona pena bozokangisa bashene ya bato ezopesa pasi. Tolanda mwa moke ndeko na biso Sandra ndenga azolela en tout cas epesi pasi pe mawa ndeko aleli aleli vraiment en tout cas aleli epesi pasi epesi pe mawa bandeko boyoka ndeko ndenge azolela epesi pena pasi, epesi pasi toyoka ndeko na biso. Bozo komante bozo like Sandra no tozo sepela ndenge ozo sa musala na yo bandeko pasi na motema oya yebi pasi ya YouTube oya yebi pasi ya babone na bavi nde mutu akoyoka pasi yo mwana azoyoka boyoka ndeko na biso sina leli bandeko na baso mikolo banomona ngate botande na kondi sina leli na lembi blandine balila la source mvoa la boude sele makaya gigisha la rose la colmar bandeko na nga ndeko akondi mpo na makambo ya YouTube eza pasi nde na oloba bona olela na kati ya motema botuna nga la grande TV eza wapi? La grande TV ekangami Sylvie Vimosema pasi boza na laksa bino mwa mokendeko wana yaya lelo babone bamati bo yaya kende liboso musala na ngai etese bozo mpona olala te ya mosu na mokolo asali 3 émissions ezosunga mpe bato bapaster baoteya na église biso tooteya na internet tooteya bavie sociale donc ndeko na biso yeyo tusa na koka te towana badefo biso nyonso mpe bayekolaka mpo mutu nde naloba mutu atanga koleka moninga na makambo ya vie aza te mpo vie etanga te me bandeko na ngai na mawa na motema moyena kitama ya miso eza te me na kati nazolela ngai nde naza boye bakangi nga chaîne na nga mpa nani mpa manjabu bandeko manjabu ekangi chaîne ya Sandra la grande ekangi la grande TV nayebi te bon bandeko na nga manjabu oyo bandeko bomoni deya bino mo bozwi mo extrait wana mokie deja mwa ndambo wana deja ndeko alobi bokonfirme ke na ye kokosa te nazoloba makambo esalameli ndeko na biso
boye komona bino moko na kosi te bomoni video ya ndeko na biso Sandra ye wana ndenge azolela eza na bachaîne ebele bazolele kangami mpona nini bandeko na biso surtout majabu vraimen ezokanga bachaîne ya wana opesa conseil na bandeko ya bayoutubers bokeba tolengela mwa bachaîne na biso amawa oyo tolengela mwa bachaîne na biso amawa ndeti nga kutu na bangaka biloko ya majabu wana modele moko epesa poso ozwa po tia po ozomona ke misala esama ya kitoko me ezopesa sikoyo nde kobanga do bandeko bobanga makambo bozomona bandeko tolengela mwa bachaîne na biso ya mawa tolengela bachaîne ya mawa ngaka ndeko na bino mpona kokisa 1000 abone ezalaki jeté bandeko ezalaki vraiment jeté kokokisa 1000 abone oyo na kati ya YouTube toyebani na mokili okobanda na bafriki touti toza na bandeko bafami mutu musutu ndeko no moko omona akutu asabona te pire yo mo bosololaka sabona te atala soko tindeli lien ataleli oka na WhatsApp ataleli oka na kati ya WhatsApp wana azape aoke na YouTube te kwa kotilo view po motema bato eza mabe bato bamipesika na mbongo babike YouTube yango bazolela yango bambongo orke babiso misusu ata 1K ata 1 euro oyo nanu kutu tolia yango ya YouTube te bandeko meme toyaki wana nga nayaki na monétisation na nga naye kolobaki nazwi monétisation eza mbongo te eza susu kutu nde okoti su na fazi moko su ya pasi donc fo batalaka yo se baotalo te eza pasi pozwa ata 1 euro oyo na video tosalaka omona centime ya pamba YouTube eza na makambo ebele eza pasi na bandeko bozomona mutu so akoti YouTube nde okomosele motema mabe okomi kosele bakalkil ntango elamba alataki asombaki wana mbongo ya YouTube bandeko eza na bato se basepe na bambongo ya YouTube mais eza na bato nanu ata 1K ndeti babiso ata centime ya YouTube nayebi yango te pe nayebi nanu mokona kolia yango te po bandeko balingi kosabone te bandeko balingi na bango te bata misika moko omona pasa bome oya yo moko gloire à Dieu na bandeko nyonso ya ngai bakamarade bato boyebi ngo bosabona na chaîne ya Mimi Selunga Nzamba pambola bino a continuer kopambola bino botinda balie pa ya bato musupo musala oyo bandeko eza lokwa ya bapaster soki toyede bapaster te eza pasi po église évolue po église emate ya munene na musala nyonso fo mutu aede fo mutu atia loboko soki mutu atie loboko te meme osali ndenge nini okoke liboso te soki bozotala biso te tokokende liboso te ndeko siko awa azolela bazali kolanda ndeko azosala baview na ye malembe me bakangisi chaîne na ye ya pasi majabu efongwami lelo te fongwami na miso na biso awa me tala baview tala batu nyonso biso nyonso tosabona kuna me biso ka bachaîne ya mawa o bozolandelango bozolanda msu bino bozwa bambongo ebele yango bozomona ke YouTube eza na mbongo mutu azwi eloko na nga akolia mbongo me babiso misusu oyo bachaîne ya mawa nano ya pasi ya kiadi donc biso tozomitika nde na maboko ya Nzambe nde mutayebi ngai lokola toza apo na mbongo te eza bapassion moko boye eza baposa moko boye ya mitema nde tomoni ke YouTube akokisa biso mo baposa esika na koka te okota na bateva baleta bani na bafriki makambo meke toye kofongola mo bateve na biso internet YouTube asungi biso eza mabe te mezosenga aide ya bato na musala nyonso fo aide ezala ndeko na biso awa zaidi na babone na ye bazotala ye pe me tala bakangi ye chaîne epesi pasi pe mawa boyoki bino mo bomoni mwa video amuke na tieli bino mpona ndeko na biso aleli akitisi ma ya miso te na video po tala kaka me mwasi azolela na kati ye kutaza makasi nga na yebi ye aza grand terre moko to aza mwana ya quartier na biso na yebi azaka na nzoto te donc a diminuer vraiment ponini pona YouTube bande comme so boko seke pona ka YouTube oui musala oyo lingi même ozozela ngo eloko te musala na oyo lingi ezosepelisa yo na batano mobo oza na ofrai oza na eloko osala te ekoma lokwa ba obi na biso tolobaka
e biloko tosala na tamo bozano na makambo osala te obina sa video nanga esala biso dia bien toza na mboka bapoto ba stress eze belé mutu msuta nisu ngai stress nanga esila na video ta msu stress nanga esila na onso na sali video nanga batu batielinga ba commentaire na tangi na like esala nga bien yo ta msusu obino eza makambo mususu sikoyo pona nite oede muninga pona nini te nyonso ekotikala kande na yembaka biloko nyonso ekotikala na se biloko nyonso ekotikala nango ekotikala bandeko kimotema mabe eza mabe motema mabe ya biso baafrikain yango afrika ekende mosika te afrika pasi ezosila te po biso nanu toza mitema mabe biso baafrikain tolingani te mutu mususu oke kosabone na chaîne yo bayebi ete eza mabe te biso nso tosabonaka me ya moningo oyo ebi mpona nini osabone te na kati ya internet yango bolingo eza te youtube bolingo eza te afrika azobebisa kaka africain youtube eza na makambo ebele me babiso oyo toyebi nini toyesala na kati ya youtube toyebi nini toye kosala na kati ya youtube toyebi nini oyo emembi biso na youtube toye youtube na loyenge te yango mpe tokota buzoba te toya poso yalaye buzoba po toluka banini kozwa babone eza facile soko osala buzoba parceke biso baafrikain deya na comprendre eloko moko bato balingi trop buzoba meme omoni moto akendaka eglise asambelaka meme bapaster bamo balandaka barando paster oyo ya paster abengami paster alanda rando te me paster oyo ka abengami paster mpo ka bato bamona paster baponami baza babengami baza oyo mpena aza moponami atala rando te me babengami batala na bango barando omona esika ya kosabone esika malamu te batala barando batiaka bamingi na basere en Christ ebele bakoma kosala ba faux compte musu pa koti a like eta okomante na ete po bomona ete mesika mutu aoloba makamalamu Afrika lingi yango te surtout milieu ya batamangala balingi te balingi buzoba esika baoloba bakomba batu kotonga bavia batu kobimisa bavia batu na privé na mpoasa kobimisa bakomba batu kofinga nde biso tolingi biloko wana nde biso baafrikain tolingi biloko wana soki biso baoyo tozoya na mateya pete ya kozongisa bato na nzela bato balingi biso te baozape makasi yango wana nga nalobaka afrika mpo ebonga eza pasi fo tochange mentalité na biso fo tochange lolenge na biso soki tochange mentalité te ekozala pasi mpe mawa mpona afrika ebonga jalousie motema mabe tala ndeti sere na biso bakangi chaîne nyonso wana ezaki motema mabe donc mutu mususu abonga te kobonga te mususu alingi komona moninga malamu mususu alingi komona mutu mususu malamu te ye azalaka bien soki omeki kaka koningano mwa bien kaka donc mpa na ye mabe fo ozonga kaka ozalaka bien te olataka bien te oliaka bien te obimaka bien te olala na ndako moko ya bien te nde esepelisi africain soki biso nyonso tokomi kozwa o aokokana na nga ya kookokana na nga te mais non faut tochange mentalité bandeko afrique mpo ebonga ezosenga yo nanga tochange yo nanga faut tochange nde afrique ebongi soki tochange te afrique ebonga te tolongolaki motema mabe tolongola likunia tolongola jalousie tolongola haine eza mokili ya bato ya nzambe tokutaki yango tokotika yango nyonso ekoleka kaka liloba na nzambe nde ekotikala koleka te ndeko soko kanisi ke nyonso ekoleka ça sert à rien tosala na mabe ça sert à rien toyinana ça sert à rien bokanga bachaîne ya baninga bino mo boteya biso liloba na nzambe ozwaki yango fele yo mpe epesa ofele me bino bozozwa ofele bino bokomoteka eske kokanga bachaîne ya baninga mpona mbongo ya youtube eza bien te boza na mitema kolimbisa te ndekwa video ene eza mwa molai moyena tia na video nanga mpona lingi te eleka molai moyena tia nyonso eza te me ndeko na biso aleli bandeko ndeko azolela po azongela 4000 abone wana eza lelo te biso toza na kati ya ba youtube toyebi youtube eza jete eza kwanga te
YouTube eza pasi poko sa même ka 1000 abonnés o eza pasi. Eza pasi. Eza vraiment pasi. Eza pasi. Bandeko. To lingana ko toti kosala na mabe. Totika kosala na mabe. Mukili toza na tangwa mukie. So ozo sala moninga mabe, yeba yango mabe wana lobe kozongela ka yo moko. So ozo yina moninga pamba yeba ngo mabe wane kozongela ka yo moko. Pasi wana un jour bana no pe ba ofuta yango. Soki likambo limbisa lekisa. To limbisaka. Mebele baibi ko limbisa. Ta oloba limbisi na monoko. Mena motema limbisi te. To lingana africain. Video o na eko loba ona pasi na motema yende kwa zo lela. Pe na eko alerte bato. To memango comme réflexion. Afrique. Ezo senga yo nanga to bongo la motema. Muninga sale loko ne kumisa ye betele maboko. Po yo pe lobi orolukaka yo po sala. Mesoye muninga sale loko. Yo mone o malamu te. Okomo lukela muninga ba midi 14h. Po lobi akufa. Biloko wana yebe etikala ya yote. Après kotikala pe ya yote. Po diable alingane kaka meme kuta ozwango te alongola ka muninga na mokili. Me yo longoli mutu na mokili. Yo pe lobi nzamba olongola yo. Pe okoke na lifelo to banga nzambe. To banga nzambe bandeko to banga nzambe. To lingana. Bato bele ba omema YouTube o mabe makasi. YouTube ekomi bakomi ko mekana. Nani aleki na ba view. Nani soki nani. Nani aza soki nani. Bato bele ti bato pe bele se basimbi bakisi po na YouTube oyo. Po na YouTube bato basimbi bakisi. Bandeko. Po na YouTube bato se basimbi na bakisi. Ozo simba kisi po na YouTube. Lobi okokufa. Ozo yeba vi na yo. Ozo yeba bomo na yo. Ozo yeba am na yo ekende wapi. Mbongo ekotikala YouTube ekotikala. Me yo muto. Obomi muto. Osali muninga mabe po na soi-disant mbonga YouTube. Bokomi ko mekana. Ba vie ya batu ko detailler ba vie privée ya batu mabala batu ezolinga ko kufa na kati ya YouTube. Imaginez muta sali vie na ye na mobile na ye. Ba bandi soki combien de temps ya libala na YouTube awa ba makambo ezobime bele kaka libala mutu pe kufi. Bande ko to ebani to sala nyonso pona mbongo. Tokeba famille YouTubers tokeba makasi na makambo tozo sala. Babiso toyaka na ndenga nye kote ya boseka biso ke ba ma pasteur eza problème te. Mais un jour nzamba yebi nyonso pazo mona nyonso. Mutu na mutu aza na ndenge na ye amemela vie na ye. Mutu na mutu ayebi peni na kote na YouTube oyo. Mususu akoti po na rando, mususu akoti po conseiller amema implice, mususu akoti po na kofinga, mususu akoti po na makambo ebele. Donc toza wana biso to benga maba YouTubers me moko na moko. YouTuber na YouTubers moko na moko ayebi biti nini ememe na kati ya YouTube. Ndeti babiso bana nzambe ko banda tongo ti Yesu akoya. Dona ko kota YouTube na loyenge te na buzoba te. Jamais na buzoba esimba te. Na buzoba esimba te totala kani to kota na ba chaîne, totala kani na ko meme na bwaki video na ngana otala nini ngana na otakuna e ko edifier mutu na nini. Pamba bwe biloko ezanga te na mutu na makolo na olobela te na osampe po ezanga. Même bato dizi batalinga eza problème te. Po na yebi nini o na ekosala. Meza na bato ebele azotala te, aotala ka YouTube. Azotala ka YouTube nazwa ba view. Après ba view wana bomo na yo. Après ba view tala nini osa na chaîne na yo. Yeba nini ozosa na chaîne, yeba nini ozoloba. Tango ozolelisa mitema bato yo ozotala ka mbongo YouTube. Foko keba. YouTube eza ya kozika. YouTube eza ya kopela moto bandeko. Foko keba. Na eko lobela biso ba YouTubers na ba YouTuber na eko po na majabu aza YouTuber. Majabu eza na kati ya YouTube. Nde bakangi chaîne ndeko. Yango nyonso wana nga na lobeli yango biso pe ba YouTubers ba YouTuber to bongisa.
totika kosambwisa baninga, totika mitema mabe. Malgré baloba YouTube eza église te. Oui, mais yo oza église. Parce que Bible lobi nzoto na yo ezali temple ya molimo mosantu. Yo lobi YouTube eza église te, mais yo zobosa na yo oza église. Yo oza corps de Christ. Yo moto nzambe asali na image na ye. YouTube soki eza église te, mais yo oza église. Yeba nini ozosala, yeba makambo nini ozosala na kati ya YouTube oyo. Ezopesa pasi pe mawa bandeko. Ndeko Sandra aleli akondi YouTube esisi epongi ezangisi makasi epesi pasi. Biso ba o milangi ya pembe bana batu ya nzambe na sepe kosalela ndeko nanga sebo benga ngo publicité. Moi je m'en fous. Oui, eza publicité po balobi to tombolana maboko na maboko. Muninga kwe tombola ye. Popa na ngai ta mosusu ekwela kinga ndeko msa okosala ngo te. Tali eme babiso oyo balobi mutu okopesa muninga eloko oza nango. Biso tobiza na bolingo. Bolingo yango kosuka na monoko te uta na motema. Yango fo tolakisa ngo pe na ba action, tolakisa ngo pe na ba geste. Yango nasali video pona koya kotalisa makambo oyo majabu esali ndeko na biso Sandra. Epesi vraiment passe. Epesi passe. Donc Bible lobi sala malamu. Bible lobi na soto sala malamu. Mokolo na suka ye moko nzambe ayebi. Donc ngai na sepela kena ya ko partager loko ekomeli ndeko na biso po epesa pe bandeko msu mayele tokeba na bizwazwa, tokeba na kotia biloko bichacha na ba chaîne. Moi chaîne no ya mawa. Ma chaîne na yo ya mawa ndeko tokeba kaka biso nyonso. Nanga na bino tokeba na ba chaîne na biso ya mawa oyo. Tokeba po ndeti mwa biso wa miselunga bo bakangi ngai mwa 1000 abonnés wana bakangi chaîne. Na wandolela bandalelo ti lobby ti na osa video yekuta makasi na ndanaka kolela poso na raisonner ka kolanda babone poso na raisonner ka yaya s'abonner ko yaya otali pe mutango senga s'abonner otali pe mutango senga s'abonner asabona te toujours tango otala YouTube ne ozaka rouge yo moso ko motinde na makasi s'abonner te s'abonner eza facile te eza facile te batu musu yo moko simbi telefone ne pe no talibwe otala anonga te natala ko bo osabona te ndenya ko mokoso na yeba nde basabona te yo moko jos tie musapiko osabone choix ezate toza na posa ya babone donc choix ezate yango wana tolengela ba chaîne na biso ya mawa. Tolengela yango koza lokoso te okende kozwaka biloko polobe peso ba view. Soko zwi biloko mabe oyo batu oyo lokola batata oyo totangi awa bakangisa ba chaîne ya batu. Okuwe na nini na bango okolela na monoko ya mboka. Okolela. Donc bakokango chaîne. Merci bandeko nanga nezaki chaîne na bino Mimi Selunga Télévision. Bos abonné na mwana batanzambe abonné yo bongo na mwana batanzambe s'abonner soko lingi problème ite na mwana batu ya nzambe s'abonner mwana batanzambe ayaka kote yaka opesa ba conseil na ye ayaka na mwa ba délire ne ya mike vérité nde ezoboma batu balingi toloba pole te mais biso toza pole po nzamba za pole nde makambo vérité nde makambo toza juste te mais tozo lukande lokuta ekende musika vérité nde ezala na première place parce que Bible lobi oyo bazolandanga basalelanga na nzela ya solo na vérité pe na esprit donc ozosala nzambe na esprit na yo ya kibomoto ya mwana nzambe salela epe avec vérité lokuta te nzambe basake na lokuta te biso toza kaka bato ebele bayinaka biso po nini trop de vérité na munoko trop de vérité oteyi mutu vérité olakisi mutu vérité yalingi kaka kotela yo ntango yo olakisi vérité ayini yo toza wana te meme bato bayina na bango kaka biso tokangami kaka na vérité po Yesu azali pole. Merci bandeko nanga botikali malamu mama Sandra la grande vraiment nzambe asunga yo apeso makasi ndengo bandi oyo ekosimba
deja ezosimba nango na moni bato bazotala ekosimba kaka ndeko na nga zwa courage telema pupula mabele continue nzela elekaka nango Blandine la source gisha la Rosette donc bandeko nyonso o botalaka Mimi Selunga Amazon Viviane Mayaya de mois ya katimini bambote na bino ebele équipe mobimba Mimi Selunga botalaka nga na pesi bino bambote pe ba dimanche kitoko elongo na kolo Masia ba bizu na bino na lova bino soki yo lovaka nga te nga na lova yo makasi ndeti na kufa na lela yo fa yo yinanga po yo opesa nga oyo za nango menga na opeso bolingo. J'ai été beaucoup